MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande o babolingo nzama pambolela ngai bino la famille et naena le belo mo vraiment ya mutuya par rapport à thème to pe sujet to abordaki la semaine passée sur ba pratique na bondoki na kati ya ba etonga mayamba ya bachor manganga et ba association de sorciers et au Bible zolo babroya na bino na poso ya même au fond ce sont des loups ravisseurs. Il faut boke bana bango. La Bible nous recommande de ne point faire part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais de les dénoncer, de les condamner. Musalo todo sala bandeko eko fungola batu misu eko épargner ba âme. Partager vidéo oyo nzamba kozanga te kopambola yo. Lo sambo nange ezali ete pendant que obanda kolanda ngai to pe pendant kozolanda vidéo oyo nzamba fungolo misu a fungola molimo na yo a éclairer yo. J'ai pris au nom de Jésus. Yo ozana kati église ya pasteur sorcier, ya pasteur magicien, ya pasteur occultiste. Nzambe aligana ko bimisa ona boloko wana. Nzamba visito na pongi. Alakso misala ya ténèbres ya pasteur na yo. Abimisa ona makasi ndenge ange abimisa ki Lot na makasi na parce que soki ezalika pona Lot alingaka zika. Bomoni mwasi nene nga suka ki parce que motema ezali na Sodome. Lo sambo nange ezali malgré bolingo za nango ya dadi ya ndoki. Nzamba bimiso na makasi que l'ange de l'Éternel par sa main puissante et forte abimisa yo na église ya tata na ndoki parce que akoya kolia yo bandeko nanga nazwi ba message ebele téléphone na mususu eza wapi nazwi ba message ebele na obeta bino lisolo mo ya mawape ya pasi témoignage moko na kopesa bino ya mawape ya pasi ya pasteur moko aza pasteur s'il vous plaît pendant que je vous parle il est souffrant likolo aboyaki initiation akendaki atra les amis appelle-moi Kota Kiawa nazo continuer bandeko témoignage à passer à Mawa un bien-aimé un homme de Dieu m'a écrit la semaine passée à 5 numéro na PCA et puis a relaté nga lisolo na ya mawape a passer natangela bino nano témoignage mususu nazana ya mokuse bon on a bité bino lisolo mo sela nzambe wana. Bonsoir grande dame, je suis Samuel et enfant de Dieu pasteur depuis presque 11 ans dans Ruta église telle. Ça fait 5 ans que je dirige ma vision, que la vision que Dieu m'a donnée. J'ai beaucoup été recherché par des francs-maçons et des kabbalistes. Mais ton Dieu m'a gardé juste pour te dire félicitations pour le travail abattu, que Jésus te bénisse. Tala, nana commentaire au salaté, mais toujours est-il que soit fondé mis avec l'union sauté, ok? Bah, baza dessiné au yoka mon nangai, nzamba zo sala ke bali kana kufungwa mamisu, pe bali kana kozwa sortie voix sortie. Oyo arozwa ngai ninga zo zola ngai nzamba zuka lokumu. Alors, la famille de ombal moi contacter ngai na pesi numéro et singa grande dame na landa ko mingi na abonné na yo depuis kala na landa ka yo. Mais na sepe le on a partagé na yo témoignage par rapport ya ba makambo oyo zolobela. Na uta na ministère songolo l'église ka oto yebi ya Kombo ya Congo Kinshasa na moya na tanga l'église ezate nde na ya rolongwa. Na sepela na kende ko travailler na pasteur Pakala. Pasteur mo père munene ya mboka Congo. Tant on a ke puna na évoluer na zaki déjà consacré pasteur. Na évoluer na ye mukomususu ayebi singa écoute. Le fait que Outa et pas ya ndeko collègue na on a surtout qu'on appelle déjà mon seul nzambe pour éviter ba problème na ligne ko intégrer au awate mais ngana ko aider yo
et nazotinda yo kende province tel collègue to muninga moko ya mosala nzambe aza kuna oyo toza na vision moko akosunga yo akorienter yo ti oleka na kobâtir ovandisa makambo tellement bon bref nous wana kota na ba détails eza te tellement azali na confiance ya mosala nzambe wana alingaka ye azalaki d'accord na vision bref amoni ke non aza mpaka na ye aorienté ese ke eza nzela ya malamu ake province tant ake province ake pe bayambi ye c'est vrai ezalaki mbala moko te fala azwa nanu temps ti après andimami nzambe asali grâce bafungola extension mosusu batie ye kuna ntango batie na extension mosusu bandeko nazosaute lisolo yango mpona kopesa baindice te epuis mpona loba mpe oyo eza essentiel parce que oyo ezali youtube pardon tiktok ngonga ezalaka mpenza te moko mosusu mosala nzambe wana abengi ye na province ntango abengi ye basalaki voyage moko na Kinshasa bakutani na pas mal baserviteur de Dieu misusu ya babrésilien bino boyebi Brésil ekuti bato beli na baconnexion voilà atangi na même na bakombo na bango mena na besoin atanga bakombo na bango te parce que bayebani mpe na bacampagne na bango banda kosalaka bref abi nanga boye ntango avandisi ayebisi ekuti oza esprit ouvert par rapport ya bacollègue na misusu il faut na initier yo il faut na kotisa yo na ordre ya Melkisedek je crois boyoka déjà bamasolo wana il faut kota ordre ya Melkisedek nde place ekosala ke ntango makambo kovanda omoni extension tofungoli ekoma ya yo na kotikelo yango abi na ye bo omoni tel que tu me vois là nana notoriété babanga nga barespecte nga na bato ya minene na mboko baministre et autres eza cause ya ordre oyo nazali place oyo nazali yango bomoni paster wana ayebisaka bino ke naza na barelation nasuki kaka wana bocomprendre nayebisaka bino naexplikaka bino le pourquoi ya barelation wana mi bato bele bacomprenaka te abi omoni papa na yo atindaki yo awa ye mpe toza na ye na même morale yango omoni ye mpe aza ndenge aza wana mpe bato bandimaka ye alors ayebisi ye boye il faut kota nano école à sagesse je crois boyoka lisolo ya wisdom school voilà école à sagesse boyoka lisolo nango faut kota et puis après kuna ntango akoti école à sagesse mpona ke mbangu atangi makambo ya sagesse ayekoli bazwa bateme mwa ebele bazwa makambo ebele baordre Melkisedek enseignement mosusu ya kabale bayekola bref ntango azwi brevet azwi certificat ayebisi ye c'est bon étape asuka il faut ondimama na milimo faut baesprit bandima yo ozwa visite ya milimo soki bamilimo bayeba visite yo ondimami nde masolo c'est bon tovandisi na butu alelo ntango olala okozwa visite non avant nanu tokóma na visite il faut somba biloko oyo na koyebisa yo awa il faut somba meme ya meme mouton veut dire mwana na mpate il faut somba meme il faut somba machette mais machette on est à n'importe quelle machette te o ba mama bakino katela bilanga na wenzete soki bilanga soki wapi te o bakino kata banzete te machette o basala na matière à titane il faut somba machette basala matière à titane il faut somba talit il faut somba tango eyindaka magerda na ya oloba na bino ke soko omoni paster na yo alataka bilamba ya sacerdoto batalit bakipa bamachin kima me lokola bino boza banvoute epuis boyokelaka soki kote nini na matoi te bozomona kaka ke no nazoya awa nazo kosala bacomédie eza parmi babiloko bayebisaki asomba mpona initiation ok nakoya na makambo ya bilamba nakozongela bilamba sacerdoto nsima bandeko tata nala na buto ayebisinga grande dame nazwa visitation effectivement film horreur ekosa film horreur ekosa na ntongo ntango nalamuki esalanga somo nakesola na grand frère na ngai parce que ye pas chrétien et assemblera na église oyo bisiko na utaka wana papa batindanga koto ayebisinga petit yo avobongola motema souviens-toi ozalaka déjà moto aba pratique
les frères azalaki ba gère bato ya banda ko pratiquer ba divination di genre nganga et abongola motema na ndenga solo abiso mo le fait que bongwana ya solo lelo komi pasteur soko meki ko replier au kufa ko meka ko kota makambo ete à suivre la na des bande on a so continuer li solo ya pasteur na biso milimo yeko visiter landa vidéo ya liboso pour comprendre tant milimo visiter et à la mouille na tongo isali somo nzoto malili ake sola grand frère na epse petit neti outa déjà na kati ya makambo so le bozonga timora ya omoni bu le zolo na hébreu hein so outi na ténèbres au comme éclairé hein kozonga souté so ozongi y a plus de sali. C'est le verset qui confirme qu'on peut perdre les salis. Mouton ko sauter so qui passe à émission un chrétien ne peut pas perdre les salis, c'est un sorcier. C'est un magicien. C'est un envoyé. Ba une mission. Ya robungi sa ba âme. Ya on ba ote ya bino ba marambo ba ebi ke obomi sa ba âme na bino. Ou bien il est carrément ignorant à ebite maramba zoloba ou bien azandoki, tu peux perdre les salis. So ko renoncer na foi, tu vas perdre les salis. On dimeli yesu obongoli motema mwana nzambe né de nouveau plus grave comme mosala nzambe pasteur ozote ya bato bonzambe lobi baeko ko memayo na libunga bakotisio na bakabal bakotisio soki na nini nete lelo to moni ba prophète bakomi bato babokoko bakomi ko rosukola na bama ya bankamba okomi ko muto ya magie sainte bobi magie sainte voilà l'église wana comme muto magie sainte okomolata babiloko banzamba loko muto ba encense na kata ba église na ba chandelier okota lifelo so enlève mes salami au matate hein voilà apprendre à laisser bandeko yana yebisi okufa komeka kosala eloko wana te esali ke tango lobi akekuta na pasteur wana yebisi papa désolé moi j'écris que ezali bonzambe mais par rapport à on a moni en tout cas la moni bonzambe moko eza atenga na kota makambo te déjà découvrir ba secret d'état pasteur wana fâché abandi koloba ti alakeli ye mabe alobi na ye mabe ayebiso mondo ozana kando boyi kokota yo vi pe mambo kosimba to kobonga te oya koluka ngo ozongela ngai par respect alinga korépondre na ye te akenda na ye abi grande dame na bela nazali moto mpenza na porte ya liwa me nzamba mawa apermetaki te eye kosalaki tata wana ouais qui ça est benga ya lebine petit moi je t'ai envoyé là-bas moi je t'avais envoyé là-bas pour ba brancher yo ozwa vie mais lokola yo lingi vite yeba ke vie pe ko linga ote linga la ebisa ke kayango wana lokola yo lingi vite yeba ke vie pe ko linga ote abina nga grande dame pendant que je te parle malobane o mo peser likolo na effectivement vie na o vivre vie elingi ngate bandeko eta tatana yo yoki lisolo tombola mungu na maboko lokola intercesseur nzambe azo omniscient ayebi tu n'as pas besoin de koyeba ye ni kombo na epri nzambe témoignage au grande dame apesi bikisa pasteur wana amo bela sucre so ameli mai ma contrôlant ngota o makolata ba pampers et rata AVC akomana ba maladie kili na nzoto akomana ba problème vous n'avez pas l'idée azo souffrir aboyaka initiation tellement que azalara déjà kuna azalara déjà akotara déjà na alliance wana nandenga zo ba visite milimo c'est tout à fait normal ba répercussion ezala mais neti nzamba malamu abombi akufite na ebisaki kaka oza témoignage nzamba ebi bandeko prions pour ces bien-aimés epesinga pasi epesinga mawa tant toujours koloba makambo bato bakoloba na biso bozoko bundisa mosala nzambe bozoko bundisa basali ya nzambe nani mosali ya nzambe siko bato yoyo obinuka nde boyoki ndenge na beteli bino lisolo bato mpenza bakoza basali ya nzambe o bakosombisa bato meme mpona bainitiation na bamasheti bakoza basali ya nzambe ya solo wana la famille c'est triste et regrettable bamama koleka na bamayamba bamama koleka na baeglise tato abanda kobimisa bato na ebi soka tika to ya ezala ebimaka kaka bamagorodo na banzombo na bakaleso bana basi
tata na période moko asalara malaise bato belé bayebi solo basali na nzambe belé na Congo bayebi solo akoya na bureau protocole ya kolongole chaussure bino boyebi kama ndenge ezalaka moto asali malaise faut mo pepe kota balongola chaussure balongola moi chaussette bamona bagi na musapi frère oyo alongwa église auti kosala mouvement na ye année passée ya moto a protéger bagi ye wana tellement ba frère bazana ba ceinture ba pasteur ba yeba mo makambo belé ya ba pasteur ya ba dadi tellement na Congo pe ba yeba kosala ba feste ba binga ngonini ba feste aide wana te ba réanimation moto sali malaise akoi pour na ko réanimer ba yebité du coup faut qu'un hôpital. C'est le frère qui a protégé la bague. Ti dadi a comme hôpital na conscience ya rozonga surtout que Dieu merci bague ezalaki engezala liwa et yango moni après wana a témoigner a manifester envers ses frères. Bref moi to kota na ba détails ezate mais ba bana kata boîte ba yebi de qui il s'agit et pour marambo na zolobela bino bomo na biso lokola na yebité mais bon eza penza un problème te nzamba zanzambe ba robika pété bato nyonso pété ba robika. Donc en fait c'est ça. Bandeko veillez dit la Bible parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Azorode pourquoi parce que Luka porte ce porte des attaques au côté. Il ne vient que pour voler et détruire et égorger. Sous la finalité zaka baroboma. Bato belo boko se retrouver na kata ba mayamba oyo ba église oyo compliqué. Boyo ba ke sort na bino eza passé. Nzambe afungolela ngayo miso. Nzambe afungolela ngayo miso. Kindoki na kata ba église. Kindoki na kasi ya ba église. Na bona cha commentaire mingi na suki ka wana initiation de ba ko initier bato kokotsa bato na molili. C'est ça. Naza pas mal ba témoignage mais je crois dans ça ba vidéo misusu lisusu. Dans ça ba vidéo misusu lisusu que Dieu vous bénisse. Merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble mon air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums
odoriférant, nous rendons plein rêve. Gloire à Jésus, notre roi. Gloire à notre Seigneur. Ah, gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.